L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Bon, ben, Yangaï, j'y peux m'en dire, c'est ce qui tire. La CPL Ming na Makambo au Salama le 15 octobre. Dengue soirée Mogo Yozi na ko de Makouz, grand prêtre, à présenter l'album. Donc, tu as l'option de la Suisse, mais si donc joue en obligé photos à la Runa. Tu as bien Félix Bomengo, à Irlande, Baroya. Donc, Yangwana, Toya, événement, on a pu aux bien. Florine Sala, on a vu aux grand prêtre. Gilles Lamporio. Bianco les blancs, Tokodi Kansai, donc jamais tout dit bon. J'ai l'emploi de ça, comment ressemble la mais ressemble la paix. Un mot pour Roya Pegara, au Tali Maramoutina, j'ai la route de Makou, j'ai la guidée dans les masses. Guidée naviguée, aux Alamans à Pointe, donc Bachéché Tchernobyl, à tout comment imam, Roya, Odigane Zala. Donc voilà. Donc ça a chef d'état-major, on est Jean-Paul, on est Mengambe, à Roya Péwana pour soutenir les aussi, à Clémasson Barosala, donc Pierrot, Photozala, Bata Suisse, Boya Kuna, la Bosani Pété, Nani, Bigansumu, donc on a eu Bigozala, Fozala Kuna, voilà quoi. Et ça, la bien sûr, pour Bissoma, dans la délégation à Paris, Parigo, et vous en tête, Namoro déjà. Rosalawana, à Claude Viti, les musiques de la Sapa Rosala, Passayo Père Double, gouverneur de la ville, il est obligé aux Anglaté, Dieu Luzolo, on peut taper dans la tenue, on a un petit nanaï, pour que nous soutenions aussi dans des Makouous. Plus Mobimba, Bana Lugano, Boya, Suisse italienne, Bana Neuchâtel, Boya, Canton de Beau. Lausanne, Fribourg, Venangai, Nakanisi Artirizwa, Pozalawana, la partie, la produit Matadi, Ozalaba, à Genève, pour événement à Genève. Donc, à Lausanne, à Ozala, à Lugano, à Neuchâtel, donc, Bozala, donc, Canton de Vaud, Maboye Belé, voilà. Je peux m'en dire, on est ensemble. Ouais, toujours dans les bons. Balobi oyo staff ya Zinago babi onde baya staff ya Zinago donc babi rendez-vous manqué to sanga te biso tout na concert beta makati ya ville à Genève balobi venez nombreux ça va inda babi Paris Allemagne Belgique Londres boye belé landula Zina landule oyo de kakat na mboka Suisse oyo za biso staff ya Zinago donc yo bika ndenge zala kaka babi boye belé donc après bandoule bo senti bino moko Zinago azala si le terrain na kati ya Maroc vraiment to sengi na bino boye ga belé mingi to rebela pour ndoule à Genève vraiment to sengi na bino boye belé parce que ça l'événement monene quand je la kaka au staff ya Zinago donc technique ya ngona ouais moko ya staff ya bana Zinago donc to bengi bino na soirée au za na kati ya Genève bana Paris bana Londres bana ya mboka mobimba boya wana tokutana le 15 octobre et ça biso bien na système bino obligé ndezala donc boya to soutenir mwana mai na idéologie na donc c'est ça ouais après Genève toza na kati ya Maroc na Zinago donc biso bana Maroc et ça biso bien donc accompagné na papi gain donc suka na G ya suka Mama babi eza ya koinde eza ya kobeba bandeko na nga botuna nga nini babi le 15 octobre toza na concert à monene ezobeta na kati ya Genève babi ba vrai chéri ba vrai tonton boya ebele biso tokutana wana na kati ya Genève de botaka ba beni toko tozala wana concert ezobeta makuna vraiment babi Zinago de Makulusu bandeko na ngai concert moko ya kitoko ekobeta mabongo le 15 octobre na kati ya Genève ba vrai tonton na kati ya Genève ba vrai chéri na kati ya France babi Paris babi na États-Unis kuna donc boyindisa toyindisa po talaka beni toko autrement dit tokologie na okita pe na Genève
pour assister vraiment Zinago Dema Kulusu. Donc, il y a un comme on a donc il y a Kolinda Mabe. Bavoué tonton boya est belé, bavoué chéri boya est belé. Donc, bon, ça n'a jamais décidé. Ça vraiment à CP là. Bissona c'est toi qui t'en a qu'à Genève, bana Suisse, bana Suisse, bana Paris, bana Allemagne. De bozanga te ko soutenir ndeko na biso na kati ya concert wana toza ya CP la makasi. Donc na linga bino nyonso abonné à tolobe la vie. Donc bozanga te vraiment boya ebele ko soutenir Zinago Dema Kulusu. Botala kaka. Tonton mora yemba ki toko abeta donc ki toko quoi. Boya ebele. Salut la grande famille. Eza biso staff Dema Kulusu en direct du royaume. Toujours c'est l'artiste après avoir Kobeta Ndoulé à Suisse. Toujours c'est le côté au Maroc au grand complet staff Mobimba. Pour la activité autour de la côté, tu invité tout le Maroc. Nous avons été jour tout recevoir Zinago Dema Kulusu en direct du royaume. Lobé la vie. Zinago Dema Kulusu. Nous avons reçu un peu de Manakati à Maroc. Zinago Dema Kulusu. Concert wana ya Suisse, biso délégation mango tokozala kuna, pe tokozelo ana bok na mabela Maroc. Zinago Dema Kulusu. Toujours. Bonsoir, bonjour na bateau bola nacho. Bonsoir, bonjour na bateau bola nacho par rapport à Air. Bon, doji la ga moko, toza na doji moko na kata Genève na Suisse. Zinago artiste na bino na kata Genève le 15 octobre. Bana Paris. Ba tonto bo sur la Paris, net ba futi mo parti de net ba mettre dans la tonga ba William Ndongo. Ba j'aime tout à Paris au sur la radio wala tarabio ba tonto à soit. Ba journaliste formé. Bino tout bo est belé na kata Genève. Zinago na kata Genève pour délégation pe à Maroc ezala. Pour biso pe ba staff ni à Maroc pe tozala. Dans après nous les 15 artistes là sont nous les en monde arabe. Donc bana à Paris, bana à Belgique, bana à Londres. Bino bana à Suisse na Zurich. Tout à Genève le 15 octobre. Donc, tu sais, bien prix à mouquet, consommation tout na carte. Au pays bien, on a la bouteille à champagne. Au pays bien, on a la bouteille à champagne. Au pays bien, donc, on bien la bouteille à champagne. Tout ça, on a camion, on a taxi, partout au pays, et qui a un joyau. Puis, on a un petit peu de concert. Donc, partager les liens, WhatsApp partout. Si on a une voiture réelle, tu n'importe où, au pays bien champagne. Bana Paris, tout tourne Bana Belgique, le 15 octobre, Salandro Boukamou. Après, kuna artiste qui est au Maroc. Zinago artiste. Bana Maroc, tout bana Simano. Biso ba staff ni au Maroc, on a Simano. Donc, vous êtes arrivé dans le royaume. Donc, on a dit que le 15 déjà, je suis tout dans la en direct. Donc, pour nous battre à Paris, je suis là. Si vous voyez kaka, tu partages sur WhatsApp, sur Facebook. Au Bengi kaka, à partir de Paris. Tu expliques au métro et qu'il y a un taxi, tout le monde est à l'aise, un bis est à l'aise. Donc, au pays bien, on a une bouteille à champagne. VIP, nous avons des 0h, 6h du matin. Un vrai chéri, à Genève, on a 3 fois. Et puis, petit, on a un bon quand à Paris. Gisèle Soukam, la fichu Mayola, Nadine Pengan, Naïk Bango tout bazala, Nancy Ndung la Saint-Denis, mais là, il nous a la produit. Rendez-vous là le 15, à Genève. Tout na wana bakademba ba jeune manzi tout na nzo tout ça là bien. Donc biso dosaka artiste na Maroc, biso ba staff ni à Maroc. C'est ça. Octobre à Genève. Tokozala wana avec l'artiste super tendance Tokozala wana parce que bilamba ko beta ba wana zala na forme pour balobi que forme c'est fait pour porter comme memango na mabilité mais yanga pe ko kota mabilité pour la forme na mabilité surtout bilamba cher wana mais to kutana wana. Oui, bana Congo, bana Kini, bana Poto, bana Mokili Mobimba, bana Genève boya événement munene ya Zinago Dema Kulusu. Zinago Dema Kulusu azali kosala concert privé. Concert événement concert privé boye belé biso tout le 14 na Genève. Donc concert privé de Zinago Dema Kulusu et Zali le 14 biso tout kita tozana kacha Genève. Donc événement n'est pas raté. Zinago Dema Kulusu boya ko vivre ba kunge ko beta makuna ba musicien surprise ke ba kozala biso tout pe tozo kinde kuna
oyo alingi toyebisi bato to eza événement monene oyo kovivre Zinago de Makulusu en privé. Donc concert privé boya bana Le Mans, bana Lausanne, bana Genève, bana ya Faubourg, bana Londres, bana Bruxelles, bana Paris alingi kovivre boya concert privé ba musicien privé ba koza. Surprise kozala ya monene. Donc biso tozali kokende le 14 toza na kati ya Genève. Toza bato ebele tozokende délégation ebele bapapi geni bato ebele boya. Eza ya ngai ya bino ser na bino moto na ye opesa bino message bozanga te un événement à ne pas rater. Bisous, ciao ciao, tokokutana biso tous les 14 na kati ya Genève. Merci beaucoup. Événement eza moko le 15 octobre na kati ya Genève. Tunanga nini l'artiste Zinago de Makulusu wane kozala concert privé. Ngai déjà biso koto déjà papi gen na tolo de la vie. Semeki ya iretae nakachambari masolo se ayo utumindele ngoma mwenga mwana ya sepae oho bote naturele mama utue mwana ya sefa mama uzalie wangai wa motema. Déjà le 14 na tongo naza déjà na kati ya Genève. Bato boza kota ba Nessi ba kote kuna ba frontière wana oyo baki déjà tozozala wana donc tolobela vie tozala wana oyo nyonso azala besoin émission contactez biso tozala wana sur place ba numéro na biso je crois que ozala opérationnel. Contactez biso toza wana pona bino toya tosala pe ba émission na ba ndeko na biso misusu nyonso boza kote kuna. Voilà, donc je précise encore date ezali le 15 octobre. Maintenant on a déjà avant le 14 octobre déjà on a déjà na Genève wana voilà un concert privé en Ndekunabiso Zinago de Makulusu. Alors pour le programme c'est que Ndekunabiso Zinago de Makulusu après kaka prestation na ye na c'est-à-dire après concert privé na ye na Genève wana à une invitation moko na Maroc. Un concert Moufabeta na Maroc, on va l'accompagner partout à Rosana Maroc. Après Maroc, les Alaki entre Cameroun ou Côte d'Ivoire, mais il faut qu'à Cameroun parce que banda général d'effort ou Fatih Lelo, les Alaki Congolais Mota qui pour représenter Congo dans la musique. Alors batalaki bataille critère parce que les critères d'un telobaki, babi non, bazwa Zinago de Makulusu l'artiste. Moutou moko bien, Zinago, moutou moko bien moni. Les amants font la porte. Donc après Cameroun, artiste Zinago de Makulusu a Rosana Lisusu na Luanda. Donc Luanda. Voilà, donc on a des programmes. Il y a des artistes Zinago de Makulusu. Donc après Genève, tout ça na Maroc, na Rabat. Éviter ce bateau à Casablanca, ça pour toujours. Mais en tout cas, programme est déjà carré après les 15 tout ça au Maroc. Voilà, donc je remercie nos staff. Il y a aussi de Makulusu, tout bat Oyo, la région de monsieur déjà Papigué dans Ozalawana, na équipe, na Tolo Belavi, na Tolo Belavi, tout à Washington, grand pays, tout à Ekuna. Tout bien vu tozana ba ser dans ba Christiana Kwasa tozana ba Seleo tozana ba Elise Moranga tozala. Alors tika biso to remercier d'abord to pesa honneur na bato tozana ba Bokuna le producteur Afonso Mbuta de Genève le producteur Afonso Mbuta de Genève et tozana Ekuna. Il a promis, il a réalisé, il a dit, il a fait. Jean-Claude Mabanzo, Soukananoko, Jean-Claude Mabanzo, Jean-Claude Mabanzo, Talarayo, Joto Zalawana, ma montre bien, vous montre où tu as un parfum bien. Il a le bateau pour l'année. Et Jean-Claude Mabanzo, lui, s'il a promis, en tout cas, comment on n'a pas cité, il va réaliser. Donc, il sera promettre, comment on n'a pas cité. Et puis, il a dit, il a fait. Soka Lobby à Gosala, Jean-Claude Mabanzo. Voilà. Nous avons Patrick Luzolo de Genève.
bato besoin de Genève tokozala na biso wana ensemble talaka bakomba kozosola déjà kitoko. Ami Eliano de Angostar, Ami Eliano de Angostar, et puis tokozala na ye pour concert on est concert moza eza petit mais costaud pour vimba makasi concert pour na kati na makambo bima wana. Jessie la Porsche de Genève. Voilà, Jessie la Porsche de Genève. Bana Suisse basolaka, bana Switzerland basolaka, bana Switzerland. Next ba Maria Kitoko wana basolaka. Switzerland wana. Sabine Dombasi de Genève. Sabine Dombasi de Genève. Zala wana. Vieux Patili de Genève. Vieux Patili de Genève. Tout le monde a ça moi bien. Il y a un colonel Freddy Lumenadio. Ils ont un big pour les jeunes producteurs. En tout cas, Batou Bazali, et puis dans le coma vraiment. Dans Mboka wana, on a vu déjà que non. Ma soleuse a Kitoko, comme arrive Kono Bazali, donc on a vu que sur la commune Mboka wana. En tout cas, match Kozala, vraiment Kitoko Makasi. Voilà. Tout le monde nani. Joanna Angolana de Genève. Joanna Angolana de Genève. Voilà, yo peut-être ça okuna. Joline Tseka de Paris. Batba ou de Paris. Joline Tseka de Paris. Vous allez okuna. Vous allez encore na Sani Capella. Vous allez okuna. Vous allez na Dolidos Capella. Dolidos Capella. Vous allez na Jean-Jacques Pagna de Genève. Jean-Jacques Pagna. Tout le monde en a été. Tout le monde en a. Vous allez makasi mingi. Vous allez kitoko makasi po. Jour wana force monsieur Robima na Genève wana na nous allons Roger Madiata de Genève. Zoka bateau. Bateau nous sentir qu'il va na Genève à Tongo basola kitoko. Vous allez na Amor Gertrude. Amor. Mi Amor. Amor Gertrude. Vous allez kuna toujours Zinago de Makoulousou l'artiste. Voilà. Et sans oublier Aimé Guézi de Genève. Aimé Guézi de Genève. Vous allez na Chris Impera na Genève. Chris Impera de Genève. Vous allez na Chris. Vous allez na Chris Impera de Genève. Chris Impera de Genève. Vous allez na en tout cas. Tu as invité Bandekotou, bateau Bozana, les masses kuna, na frontière wana, déjà les 14 lettres, il y a trouvé dans moi tout, na Lausanne, vraiment dans sous la Lausanne, mais en tout cas Bandekotou sur Bozana Suisse, pemben wana, bateau bien, bateau Lizerne, on a été sur la Bengon bien, bateau Lausanne, bateau Genève, hein, Bozangate, tout le monde en a. Tout le monde en a. Tout le monde tout le de la vie. Merci à te dire la master Nangai. Merci. Merci la faux pas de la mission Fumito Rosa. Voilà. Donc, à très bientôt. Nazala Bino. Dès qu'on va 1-4 heures, on va couler la Volamuka. Dans un Bino à Genève. Voilà. Donc, à Genève, tout. Vous avez tout le temps ma solo. Tout le monde est sur place. Voilà. Tout le monde de la vie. Événement à ne pas manquer, événement à ne pas manquer. Tokozalawana, événement monene, le 15 octobre, Zinago, à Kobeta à Genève. Nous serons tous là. En tout cas, les sapélogues seront là. Hein? Donc, tout en Mbunzu, hein? Pas à Genève. Tout en Mbunzu. À Sola, la mère Kobeta, hein? Manina mikro zo bête zo kende ndenge wana tokozala wana nous serons là hein avec Papi Geni ye moko sur caméra a confirmer penza tindika ba live mokili ba yeba que on a frappé fort là-bas quoi. Ah ouais, Zinago par du président à vie père fondateur de la Sapogie, le milliardaire en fêtement, le CCCO c'est moi, le sapélogue empereur
Nous s'appelons 3 fois 27, c'est moi. Ben Mukasha Mona Malumbuela, icône de la SAP. Mboka na biso Congo, mawa mingi. Tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele. Marai, topesi na Polo Nzambe, atalela biso makambo oyo. Bato batelemi na nzela, pona demokrasie, bato babimi na nzela, pona demokrasie, yo moto telemi liboso na nga, na bandoki mama, okokobonga pona nini ye, na mwana Kongo, nini ye, na mwana Afrika, na sola wapi ye, na mwana Kongo, bato babimi na nzela, na bandala na maboko, bato babimi na nzela, na ekuluse na maboko, bato babimi na balabala, na chambele na maboko, yo moko telemi liboso na nga, na bakala, okomanga pona nini ye, na mwana Kongo. Marai, Murunga, Marai, Marai. Nakene na Braza babengani ngai, nakene na Angola babengani ngai, nakene na Afrique du Sud mawatro, nakene na nzela ya Libi, pona koma na poto na lukazi na nga mawa. Nakene na Paris babengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Belgique mboka ya banoko, mboka ya banoko. Nakende na Braza babeti ngai, nakende na Angola kabomina, nakende na Afrique du Sud mawatro, nakende nzela ya Libi, naluka nakota na bato, mpo nakende na poto ata nakufi, likambo te mawa mama. Nakende na Paris babengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Paris mboka ya Dom-Dengani Parigo. Nakende na Angola mawatro, nakende na Braza babeti ngai, bakoma kofinga nga, boma nyoka tika, boma Kongole tika nyoka yi, oh mokili, mawatro, mama. Tokosuka wapi na mboka oyo, biso bato tobotama Congolais, ekolo ya fier, oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso, bamindele bakoya koluka biso, lelo bakomi kobomisa biso, oyo totikala bango mabele oyo, batikala kobwama nango, mawa. Dema kolusu yoka lisolo, lisolo yango mawa tro, pasi eleki, mawa eleki likolo ya mawa, eboti mawa Congolais akoma pa nyonso, okei na Australie okuti Congolais, okei na Mozambique okuti Congolais, okei na Afrique du Sud okuti Congolais, partout okokende okuta Congolais mpona mpasi eleki na mboka na ye, tokoma okima nzala. Mawa nakende na Braza badengani ngai, nakende na Afrique du Sud mawatro, nakende na Angola babetina, nakende na Libi babomina, mpasi eleki tokosuka wapi, makulusu zinako. Nakende na Paris badengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Belgique,
mawatro 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 mawatro. Mama okoso sekate Bachiri Apoto grand prêtre mère Chantal Grâce Bafoka à Paris DMP Info Automatique Jérôme Condé Bendele à Genève Feli Momengoe na Iran Prince Munga Yoka Awa tomesene kolinga Ekomane tumbu banyango boyoka Bachiri Apoto bachange modele Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye Awa nazoki na motema Baninga boyoka bolingo yo ya komplike Amore ya misto na kokate Bomwane lekio mekana no mekola mama Chéri na butu na lotio Lokute lekio chéri ya munu mama Kalanga iwa yo mobali Nakomi kokondo na we mama Roger Likombe na Genève Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe Roberto Kala en Afrique du Sud Bon avis d'Amérique on a Paris Chifa Wakamba Di Malela Hey Awa tomesene kolinga Ekomane tumbu banyango boyoka Bachiri Apoto bachange modele Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye Awa nazoki na motema Baninga boyoka bolingo yo ya komplike Amore ya miso na kokate Bomwane lekio mekane no mekola mama Chéri na butu na lotio Lokute lekio chéri ya munu mama Talanga iwa yo mobalie Nakomi kokondo na we mama La Fireze na Yverdon Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo Simon Goms Bamba le Montranon Yoka Maiko Vraiment la limite Talanga na lebiro Na motema na kole la sala ozonga Vraiment la limite Talanga na lebiro Na motema na kole la sala ozonga Sala ozonga Sala ozonga Vraiment nandimite Nga motema molembi sepo ya kozela yo Nga la kufa kaka boyo Mwana mama Jean-Pi Bokutu Naki Vraiment nandimite Palanga na lebiro Na motema na kole la sala ozonga Sala ozonga Sala ozonga Vraiment nandimite Nga motema molembi sepo ya kozela yo Nga na kufa kaka boyo Zina gonzambe Je te love d'un tête de la Genève Vraiment nandimite Palanga na lebiro Na motema na kole la sala ozonga Yemba baninga na yo nyonso Bakomi konsekanga nzelanga na lekaka mama Natiaki motema kaka libala Oyanga lelo yo mama Adieu mama, adieu chérie Yanga na yo atandele toko monana Adieu mama, adieu chérie Yanga na yo atandele toko monana Blanchard Mwanza Obama de Genève Célestine Bessé la Lausanne et Don Jola la Switzerland
Michi Kitoko Oh, adie mama bolingo ya bomwana pasi mingi na motema ngana koka te kovana libala bomwana ngana bebi nzoto na bebi motema Adie mama, adie chérie, yanga na yo atandele toko monana. Adie mama, adie chérie, yanga na yo atandele toko monana. Zigigi Master Zinako, paix à ton âme. Le grand maestro Tabonta Yana Zigigi, Yokason, Gabiba Collection Tirikas Esprit de Vicky, Moustara numéro 10. Jacques Jackson de Genève. Malandou Kunga Mamana Dorcas na Genève. Anto Chakawa Beloa. Marus Lufumae, la Jena. Captain G. Kusunga. Romenou Kiadi. Edouard Mwanza Makubashi na Jena. Marc Makala, la Suisse-Irlande. Tonton Miesier, Mathéus na Paris. Tonton Dingi Mbimbi, Professeur Auguste na Genève. Lukawa Berto na Londres. Néné Ebengo Kisilu na Genève. Oka, Tata Kofi Mobali à Mère Virginie. Gertrude Lamour. Chris Opéra de Suisse-Irlande. Korobati Mia. Dada Munga na Genève. Elvis Boibanda. Oueto Boibanda. La reine mère angolaise Gabriela Kialanda. Serge Lukoki. Annie Kibala de Bruxelles. Didier Sandana Anmas. Brigitte Kilana Moko Mwana Lille. Wana ezali loboko ya Tchekere Mwanga Boutoua Au sommet, au sommet, au sommet, au sommet, au sommet. Bébé Siaba Mongo na Genève. Orgazi Manhattan, Congo Kimia. Petit Sevin de Massi. Obinga Rakulut na yote. Ah, Mawatro. Petit Nangaje Done Vanga. Mwana Jena. Koko Bitoni. Na yope. Ata singa pamba. Benga ata mbuta. Me mbuta lingaka yote ya tro. Eh?